mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite mbote na balandi nyonso ya Vuvwa Télévision etando ya boyebi ya sika ya baindo pe boyebi bolamu na émission na bino mokolo mwa lelo ndenge biso nyonso toyebi ete émission oyo ekelama kaka na likanisi moko ya kotangisa baindo kiboindo na bango bokoko na bango oyo ezali calendrier négro africain tika ete toyeba mokolo mwa lelo tozali bongo kenge mwazomi na sanza ya misato na bopemi ya misato na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya mvula ntete yango bozali komona bamvula ezali penza konoko mwa mingi ezali koleka penza te wana ezalaki bongo eteni ya date du jour na calendrier négro africain oyo esengeli bosimba to pe toyeba ete lelo na calendrier gréco-romain tozali bongo samedi 28 novembre 2020 wana ezalaki bongo ba date du jour na tout le deux calendrier tobalisaka yango po bososoli ekoka bongo na koyeba kozala entre yango mibale kasi oyo esengeli tosimbaka mingi ezali oyo ya biso po yango nde ezali bokoko na biso oyo esengeli toyeba na koyeba kosalela totika kosalela ya bapaya tosalela pe oyo ya biso nde wana ezalaki eteni na biso totalisaki bino manaka na biso ya mokolo na baibanso oyo babotama mokolo mwa lelo le 28 novembre totombeli bango bambotama elamu ya ebele tika ete tata akiyeli kona se akoka bongo kobakisela na baibanso babotama mokolo mwa lelo ya mingi na kati ya bomoi na bango nde lokwa toyebi émission mokolo mwa lelo elengelaka mpona bino bamaya ya motu ya ebele nde tokozonga lisusu kuna na régie totalama ye nini tolengelaki bino mokolo mwa lelo biso na bino tokutani na nsima na yango longola sentiment ya parti na yo okoki kolongwa lelo na église te okoki kokota no na église mosusu okoki kolongwa no na religion te okoki kokota no na religion mosusu okoki kolongwa na parti politique mosusu okeno na parti politique mosusu kasi okoki kolongwa congolais te ata ochange nationalité okoki kolongwa africain te alors etumba tozali na yango ekotolonga banani baafricain alors soki bakoko baza ya kotelema na periode oyo bokasi na bango ekozala nani biso bokasi na bango ezali biso alors moto na moto asekisa bakoko na ye ekoloba nini na periode oyo sala makasi mpona ozongela identité na yo yeba linie oyo ozali na kati na libota na yo yeba identité na yo yeba bakoko ya famille na yo eza important na periode oyo tozali bengama lisusu d'esclave te il faut tosala réparation wana alors po tosala réparation wana esengeli tozala fiere na bokoko na biso moko na moko na esika ozali soki oyebi bakoko no te banda lelo sala makasi obanda koduka koyeba bango mpona eleko tozali eza eleko ekokani na oyo ya kala te milimo bakoko na biso ezali ya kotelema programme tozali nango ntina 2021 ntina bambula ezali koya eza oyo ezalaki te alors bolongola goigoi na kati na matondo mingi balandi ya Vuvwa Télévision oyo touti kotala ezali bongo extrait ya mateya oyo Fumpusu Kiambunza na panda na Ngola ayebaki bongo koloba uta 2012 bayebisaki biso ete tokoka bongo na koyeba koluka koyeba balignage na biso donc c'est-à-dire tokoka koyeba bokoko na biso progéniture na biso bisika nini touti bisika nini biso tobandeli po atako moto a changer ba parti politique okoyo kolongwa na parti eteni oyo okena eteni oyo kasi okoyeba kobongola kiboindo na yo tende esengeli tozala na connaissance wana ya passé na biso bisika touti po toyeba komilengela na bisika oyo tozali kokende liboso matondo mingi na balandi ya Vuvwa Télévision wana ezalaki bongo bamanaka oyo tomemelaki bino mpona émission na biso mokolo mwa lelo tika ete totonda botondi mpenza na équipe technique mobimba ya Vuvwa Télévision oyo esungaki biso tokomela bino na kati ya bandako na lolenge tokomeli bino biso na bino tokutani na mikolo mizali koya kenge elamu na mabota na bino Tutosa yango, tusalela yango.
ebele bayebi te uta mokili ekelama esalima mibu ebele olelo yebani te